Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Zoba pe azara mama moko akomaka mayele mutali boma na mama moko mutu ezonga papa Fachi bo baksela biso salaire na basoda papa Fachi pardon baza bato ya liboso mpo bazala na valeur na mboka va ba musicien za basoda na ba policier lelo soda zo policier zo travailler na kuluna parce que kuluna koyiba yako kabele $100 eleki salaire na ye mboka mweza na kimezate soda si bo fute $100 ne 500 na ye ana matricule na yaka kozwa même ba kuluna na ba ozala soute kuluna kozala soute assassiné kozala lisute parce que ba kozala contrôler que mobulu ezosala bakangi batesi boza basoda 500 ezate allez zekite babomi bino parce que bozo basoldat soldat bana droit koboma ye omoni papa Fachi ngako bote divine papa na sengi matela basoda mbongo tukana beka basoda na biso bazwa mbongo na mar zoba baba salaire ba député kitisa bango bakoma na ba $2500 mbongo wana futela ngo basoda na biso bango mbabatela mbongo mboka papa Fachi OK king soda civil obete mbata na mobutu ezaki bongo te papa Fachi to rappeler yo policier bazo bete mbata ah mère et c'est le côté mère kabela ngaka ça na OK soda zolando le po notamment na soda au policier na Congo et loko pambo futa kutu mbongo te ya kana no peso $5 akomi ne garde du corps na yo tozo mona basi mususo bafungola baba nani likonini ba fute moi $300 azora bana na ye policier mutaki notike na classe bana na classe aluki kutu omana ka ya magui papa Fachi ane oyo papa ceux qui donnent le live tous les jours futa basoda futa parce que faible bazo comme so faible côté wana papa Fachi omoni sika ba comme so faible o futa basoda bien te omoni mutu ne OK neni OK te mbongo ni ba futa kayo papa Fachi futa basolda zwa mbongo nyonso a Congo bozwi nyonso pesango basoda na biso tu vas voir papa Fachi au CP là papa Fachi même au ban Équateur $500 même au bazak $500 même partout soda nyonso policier nyonso $500 soda 500 policier ata 400 kaka un an tu vas voir que Kouloune est aussi là bango nyonso ba okota armée au lieu que bozwaka bango bomemaka bango bebo comme ça ba soda na force wane ko zasuna mutuno parce que musala soda bakota na force té boyebi nani Musée Kabila na papa na biso Jean-Pierre Bemba papa Jean-Pierre Bemba wana pouvoir oyema comme na oloba ozalaki na armée parce que on futa ba soda no bien Musée Tamatiaki à l'époque $100 na soda bo mona ki ba jeune ya ba quartier na bino bozali na bakadogo te na ba veni combien de bakadogo bozwaki combien de bakadogo tozwaki quartier mobimba lupango ndeko leso koma soda lupango to koma biso nyonso na ba mapango tozaka na ba soda ya na biso uti kan ye mama ba pesinga moi sans zoabo ya zongi na kosite naza mwana king mwana Congo mutolo nanga bakatango na mama yemu na ebe poto bebete na saki na bloko nyonso nzote komela yango monike Kabila père babomaki parce que tata na comme une armée moro solide Kabila père babomaki parce que linga ki ba Rwanda tazongisa ki bango azongisi ba soda ya Angola azongisi ba Kenya wana azongisa ki ya Zambie azongisi bango nyonso parce que yemo a comme une armée. Est-ce que c'est la plus de nous arrêter parce que à côté ça qui peut bakadogo bananjil ming ba comme na ba soda partout to comme na bango. Mais tala lelo
kuluna akotelo musala kisoda te aibi question na kangi muto azoya uti poto na kangi na boto na kokanga $20,000 oyo we policier avandi o ba yibinga policier mo ay mama azotuno makambu pona ay ba matière alanda mo ke boto yo kapeti neni mbongo bozo to kabolo o mama omoni ndenge za bongo ba monena na bango te ba kuluna nzoka bango ba yebani yango moni même ministre na biso ata lo bia sala o mona même ba kuluna même ba mbila na biso ba sa complice na ba kuluna salaire ezate bolingi sko mboke za na sécurité ndenge salaire ezate bolingi mboke za na sécurité ndenge tout ça na bino salaire ezate policier azo mbongo ebele na nsima ba kuluna bolo balanga l'état c'est la ce qui $80 on a ba foutaye na semaine na journée moko bima yebo na $100-200 pour na kuluna bete ki cop moko akanga mama moko ya wenze ba policier même ba soda balamba na bandako na bona matolo na ba wenze mama ndenge ni se bakangi obenganga mais lelo se totiel bango salaire biso to ebi salaire okanisi biso to no pesa bango sumbo to pesa bango mbongo te ebele ba ko bala nde basa ba soda ebele soda ko so valeur dollar ekiti papa Fati nyonso ezaka na mutuna na maloba na yo na ebite dollar a Congo ba maniarango ba serarango na comprendre te bokiti si dollar oromona mapango ekita papa Fati ozana musala me musala ngo yo moko lingi po bozo yo kabiso te papa Fati bozo yo kabiso te papa bozo yo kabiso te bozi batozana musala efe baluka papa Fati poubelle toni na Congo bana ba kolokotango omoni se tu na ba projet to ça ta projet moko boy papa Fati tu na projet ya mituka et ça la eloko na ba poubelle bazele zate wala on a minute papa Fati on s'en fout de nzela to ça on a besoin nzela te biso to comme na pour ça ba militaire na biso ba lia ba mela toza na besoin ba soda na biso ba lia ba mela to kokoma Congo mobimba to koyeba ko sima minduki loko a France bokazi ba français se ba lobarake à partir de 18 ans c'est mon boulot ba pesa ba na bon minduki na national ba na bango déjà 17 ans ba na ba botin ba français papa Fati ba aura déjà formation militaire ba je crois 2 jours 3 jours vous tapotez lève s'il vous plaît. Bozo tang saban à partir d'il y a 15 à 16 ans. Bon petit cours militaire na kata bekol. On s'en fout. À 18 ans moi na le diplôme na ye OK non nous ngomba. Oye koli munduki ozongi. Obandi ko sala cours na médecine. Les leçons que yindi biso nyoso ba 18 ans nyoso minduki. Ba France ba bien sécurisé boye ba rater français. France boye bien endetté. Ba réserve militaire to fana ba na banda to bala bango omoni to bala bango ba réserve militaire bazalaka lelo so ki France yindi boyoka ki ngote lelo tato tanga no bongisa makambu ya satade boyoka ngote tata na biso mboko makamba lobaki ke lelo so yindi biso basine to tika na bana mibali ba okebunda na mwana no ba kozoe koma na makasi papa Fati bitumena na mboke koma ka volontaire na makasi boko bima papa Fati oza mwana potote papa makamunga na ko rapelote papa oza kuna kata politique oyebi papa yango toyoka ki mama Denis azoloba oh Fati asala la politique ce qui ya ndengeni papa faut beta non masasi omoni poste oza ba yebisa ki ote papa Fati natala motema non oza mutu malamu ki mutu malamu no wana esenga ki toza na pouvoir mais tellement oza papa faut comme Satan 1000 faut que ça 1000 c'est ba kuluna yo faut lokotango lati ce que tu qui pouvoir bo pese la biso pouvoir ce que tu na poste kuluna ndazo pouvoir na Congo bo luki penda kuluna zododo to ko pena président de la république azabel zododo yemo zo rabema manduki yemo bando sarane avant les obeta betanae bo kimi bino nyonso président za kolangwa ya tour bo tile so ta kuluna président parce que kuluna y d'esprit pour na on dit bo tile so pouvoir boza la bino kaka ndenge photos parce que kuluna moko boye total penza o kuluna aswa pouvoir na Congo to choyo penza kuluna siko biso nyonso to kosala na base esprit e ko kita na ba kuluna ba otala président na ex kuluna yango bozo mona ministre na biso komonene
Moutamba. Bobi pourquoi Moutamba zo pesa bakamwana? Parce que Moutamba bakate pa bakuluna. Aibi passe ya mbeli ya licheta kuluna. Fa comme bomona ba photo na ete bakata. Yango yebi degra bakuluna wana. Attends. Oyoki. Yoka kuna kuluna te. E bon bakuluna nyeso mo batanga te. Bakuluna muso baza baba universitaire wana te. Bakuluna muso mona wana atanga français na munoko. Ma komane kuluna. Moussa les athées, à comment est Koulouna? Tu recrées quand Koulouna otoye, texte français écrit parlé, aïboloba, toche ex Koulouna. Zo pouvoir non vana, binonye sur bozate, tout en Koulouna. Bon, comment na Koulouna peut-être rediriger Mboka bien? Bah oui, bon, ce que tu sais, ni. Et l'autre côté, c'est un colomoko. Mais tu sais, il y a 30 ans. Mindele ne sabino, hein? Papa Fachi. Papa Fachi yokanga. Omoni Mindele na minicho basu na makasti. Basu na makasti Papa Fachi. Mboko ni oba bengani baba français mboko nini. Burkina Faso. Président na ya brawa na mela amema mabende. Bomoni président yanke amema yemo déjà Tony Sam yanke. Président zo bimana aspect déjà kata guruma. Natali une information abalobi a commis président oza protéger même koleka kutu Poutine. Amemi déjà ma bende ayebi pasi à côté li bango sikoyo abi yo azo bem se ayelongi yango le ben abino hein français za ko za maele te a minimiser non langue na bango na ba oloba ne eswa mutu amna ndoko za la français za maele te eza munoko lokwa munoko nyos alongo le pays n'est déjà complexe donc président na biso le bi ko za koloba français za maele te donc na oloba lingala na koloba pe français alongoli déjà mon esprit déjà ya batu na bango ba ke langue na biso to sape maele na langue na biso metala beauté divine ol balingala zoba atangate aza illettré beauté divine wana afana na poto aza zoba bino nde boza zoba parce que bo comprendre langue boza nango te tozo te quand même munoko na biso nga lelo attention na komi député omoni ki français batata na balobaka yaya na kolobela bango lingala parce que awa déjà balakisi biso femme de ménage akokoma député awa diplôme école politique ezalaka te na France école politique ezalaka te même moi na uti na CA pa kokoma député national premier ministre to moniongo na France alakisi biso quand tu parles bien ozoba makambo ke pona mboka no batali mutu batio na place wana mais bino bozoluka ka bato batangelo milango era mutu so atanga kutu eloko te botie te biso bazoba pe to na besoin ba poste wana papa Fachi zwana bazoba chana obiso bazoba na bakuluna tokota na okuna biso mono to doka na na kati kuna to bali na kopesa na somo siko ba population na ba rokita parce que comment comme bon faut batala bindake mutu ba kotisi yemo okutu papa Fachi bike tala papa basara ba manko ba respect au moni kaka mewana papa Fachi olingaki olengeli mingi parce que ça no mutu mo olingi no mabete olingi no randote papa Fachi beaucoup nane awa et na ni tato nani président na biso Macron ozolo bana Macron tala gagame obi Macron nga beta tala ba place bongo baba bakota razabo obet bilongo mais c'est Félix boni boyo katel bango lingala omoni discours mo to passer calamité na journalisme au katele lingala obi combien ba français ba betela ki o maboko papa Fachi fona la kiso ba point fort na yo vidéo moko na tala oya ko sala discours journaliste mo limne folie journaliste mo so poser ba question papa Fachi soko ye ba raté ba français ba linga yo mingi o ba linga Congo papa Fachi ba betelo ma o seki na ba mangala moko so kata na français papa Fachi nzoko za na mangala siko zipe ya lingala o tchongo na français et c'est qui si journaliste mais koti omoni papa Fachi Macron akoma ko banga yo papa Fachi babanga ka yo mais yo moko zoye bateke koma na pouvoir moko boy papa faut les lisa bango baza suna makasi te papa Fachi botala ngote moni bino botala ngote bokena kotala ka bat na bino bolingaka président de la République a sala émission na journaliste mo français
azo katele ba réponse et bongo tala ezaka non na TikTok ya tala ba commentaire ba français ba lobi bravo ba président boeso ba en Afrique ko bonga nzoka biso to nyoka makuna yoso koza zoba na live ozala zoba biso ba zoba to kompe kolobela mama mboka parce que on a marre kofana na poto yoso ki mwana na kolobela te nga mwana nga aye kolobela makamba goma ba vidéo zo circuler même na ba snap na bango bazo partager ba vidéo bana biso bakoma kolinga Congo yo soki mwana na yo alingaka Congo te nga mwana nga akoma kolinga Congo bana nga babetela nga masolo ya Congo nyonso elekaka na Congo bana biso bayebaka lelo bana biso bakoma beta foot na ba drapeau na biso ya Congo bana biso bakomi fier ya kotombola drapeau sikonga mama zoba na loba mboka na ngate na omona ke bana nga baolinga mboka na nga loba ko signer mwana nga ke ko bunda pona Congo na loba te na fanda sui tanze ke nazana ba congolais ba botamia bazolinga Congo kolekanga boza sérieux bana biso bakomolinga Congo koleka biso ba mama bango muto bake mbana bake atakinité ba atakinité mais bakobo ka mama toke de vacances na Congo mama toke vacances na Congo ngamo nazo comprendre te nini comme la bana nga botu na bana bino boko na bana bino premier voyage bolingi toke de wa bako tshela bino Congo vrai faux ba mama boko na commentaire bana bino na ndaku loba bana moko bokanga bango bokotisa bango na monda mindele mais biso bana biso bazo koma ba congolais ça même oti do omona makamso bi menga lingi bano basa matalta mindele mwana zo memelo ki congolais na ndaku il y a des mots mususu na yebite na lakisa bango te to baka en français mais bana bakomi kirie balo balingala oh maman arrêtez de parler trop français tout ça besoin to ekola lingala mama quand baza ouais c'est na tuni bango siko vacances bolimbo kende wa premier voyage à pays Congo maman nous on va aller au Congo Kinshasa makamo na olobela ba maman bana bino babetaka foot so boza bo manifester peut-être nga bana nga tema babetaka foot yango wana bo manifester ba maman bana bino babetaka foot bana na biso balingi Congo mais biso ba maman to lingi Congo te c'est la honte. Ce besoin est bangote, yango biso tozoye bisabino. Tozoye bisabino boyeba. Que to boti bana awa bana bazoye bas intéressé na pays na biso. Parce que mundela hôtel sabon que boza ba français te. Mundela la sabon boza ba congolais puis bazo mona différence entre bango na batebe kolo mususu. Bandibu bakenda ba pays na ba Maroc. Bandi boyebi munoko na bango yango moneso ekomi ko intéressé bana na biso pona mboka na biso lelo bana ba congolais ba botem na Congo ba mama bolongola via kindoki bolongola mituna bino ke sebo memi pe bana Congo ba ko boma bango bolongola nanu tolongola ba marocain ba banchor kindoki ba marocain saka ndenge mana ba africain bana biso bakomi kolinga Congo parce que bazomona baninga na bango balingi mboka na bango bana biso bakomi yokisa bango ki arabe soza mama maele otiki ya zobo tiki non pas ça biso to ba congolais yekola lingala bana biso mususu bakomi linga bakena ta ba mboka wana ba marocain ba Algérie bakena parce que ba camarades na bango c'est bango différence on est là mais on n'est pas yamboko. Tozana ba dorjir na biso fuko linga bamboka na biso bazo tel sabango sikonga mama munene bo ona vandia mutolo bakata na mama yemo donaka nga munoko tanse ke na vai na canapé mwana ngai ko laksanga makamba goma bobi ndenge swakinga na tout nozo bango yo tozo partager ngo biso na snap mon fils azaka na 14 ans ça veut dire même bana biso babotami bazo komi koyeba ba matière mboka na biso bakomi kolinga bakende kovana mboka wana siko tokotika bana biso bakende na buzo bazoleka kuna soki lelo tuni mwana biso a soda na biso bafutaka bango combien okoloba combien $80 mwana ba maman même pas argent de poche vous voyez yango papa fachi message nanga lelo ya poko lelo papa Congo mobimba toza ba soldat eloko zoboya ke tosimba pe manduki toza na nzala na libumu papa mutu akenda ka guerre azaka na nzala te
mutakendaka bitumba atikaka nyongo na simate parce que même nyongo ko Hollande ya bitumba baby il faut maboko na biso toto okende bitumba tozana nyonga mapate tozana nyonga courante tozana nyonga koliate totikeli bana biso mwa mukena mwasi na biso ketokei salaire na biso place toza kuna ekolekate parce que tozana esika wana lipe kozate toke bitumba l'état futaka basi mwasi nanga na sima tanga kokende ekoma na moment mo bapemi babenga ba famille mbongo elekaki déjà papa tozoki mbongo elekaki mbongo ngeleki ne balobaki mbongo elekaki azwi munduki ne kaka bongisi omona mutazo kota volonté akufi me aibike bana nga leta mboka ozwa soe na bango mais biso basoda papa bazokufa bazozala berote o bakufi est-ce que l'état aopesa bafamille wana mbongo tomonaka baleta awa napesi na bino kaka exemple papa Fati oyebi King Kester emenea mwana na ye akufa et mwana na ye pardon akoma handicapé à cause bitumba o ba français batindaka ye mais aza mwana o banoraka ye na bafeti nyonso le 14 na France le 14 juillet toujours badescendaka kotala mwana wana même Macron aza déjà sera mwana wana aza partout papa parce que akendaka bitumba baza beiro boni papa o bakufi na este na lelo Nicolas $90 papa $80 toi-même tant que Mukonza ba soldat président de la République tant ozoka $80 tozoka ba somme ozo bima na réseaux sociaux papa ça fait très soldat maboko neza na maboko na biso na ba soldat na biso tozonga parce que fête les 30 jours to fetango ndenge nini eza fête auto la kisaka pouvoir to la kisaka makasa mboka to sala ka sou fête les 30 jours était to la kisaka bibundeli ni soldat ni na kokota pona ba munya mususu babanga kaka mboka na ba fête ya indépendance ya mboka na biso to bazomona ba soldat bazokota bazoleka place bango baba Congo eza na armée lelo bato nyuso ba libana ba osaka na biso parce que ba pesa biso embargo na embargo biso beto bilembisi toza na embargo mais tozo former bato toza na embargo mais tozo former bato Metala papa Fati soki ka yo olobi à partir ya lelo ba soldat nyonso bozo soit $500 bosali liste papa Fati boko lukano na kisasa na sika ko chabatu pona je kwa na mama moko akoko akosimba pena nzetene ya na ngapi na koti musala kisoda mama tikana kende bako yaka kapona 500 t'es beau c'est caté hein je vous dis la vérité hein il y a ma fille mususu bazana na paka juma bazote ka banzoto pona 1000 francs yo une soka yoki ke musala ki so déjà 500 aza déjà fille ya butu ok kota te ok kota tindumba musu bande kona biso bazosa na mboka na eza pona pasi ayo ka ke musala ki soda na ke formation ba pesinga 500 kuna tono kolambela ba soldat na biso okende te lelo biso dobo tabana otuna mwana osama kamuni aba nongana ozana militaire maman ouais osana militaire donc yo lingo bout de la France oui maman au bout de la France tu fais quoi oui c'est tanga bêtise après na moment moko boye au commissaire régional bakei ko yekola bakei papa Fati lelo et comme à lobby, on te kimisi ba M23, ba tiki minduki, tozu goma. Mais bitumbe silité papa. Et silité. Parce que baby biso toza faible. Baby que congolais bitumbe na goma bataki nchasa bazolia ba omela ba obina. Non na mona mboka boete. Hein? Congolais za lokwa nzoto na nga mobimba. Soki na yoki passe na lisu, ça veut dire que pas médecin, na zoka passe. Appétit katani. Il faut biso ni toko na mentalité, bitu meza na ba Congo, et là ti biso nyonso. Lelo se to komo kabola ba pe ngala mu Congo, na za boy to parce que ki mutema mabe to zokotsa ngo
bazo beta biso ba pion bazo kotsa biso makama mabe pona mutu na biso edoka to yinana tant o soute papa Fati ozana ba discours rebelle ya kopesa oza président ba Congo ya ba Luba ya Bangala ya ba Tetela ya ba Mongo ya ba Tutu oza président de la République oza président ba Luba te papa ba kotiso makanisi wana te oza président na biso ya mboka. Donc yon zo tono mo bibé ya Congo. Donc ceux qui nous sapinent sur ça la face, ça fait 10 missions de royo capace. Ce qu'on zoka li sapi pas si papa biso to royo capace. Tous en a besoin de papa. Au moni même ba combattant bazaka contre yo. Ceux qui ba yoki que Fati Beto va comme foutre basoda na biso 500 € et belé ba ko changer ba langage. Ba ko ba ke Fati comme une armée moko solide. Tout ça la neto soutenir moi la mboka parce que to kende bitumba. Mais na minute yo ba botala boy armée et le côté. Batali kotoyo nzala. Basali boy nzala. Yango mo bazo betelo ba piki papa. Kiti c'est la biso dollar. Kiti c'est la biso dollar fouta basoda 500. Banda kunyoso papa Fati. Papa Fati, papa, ofani na pouvoir papa. Yoka ba vidéo na biso yoka papa Fati to olela. Papa Fati. Ba mapangu na kasavu be koma ba 700 000. Eleki na poto na cher papa Fati. Ba mbongo ngobe ba bazo so na biso baza bandoki bazo so ba mbongo wa papa Fati. Seti Ngiringiri wana o sali ba mapangu wana papa. Lelo Ngiringir mama pa mususu wana ba komoteka ba 7 millions. Ngana zana mutu na bengi na minute oyo ba mapangu nyoso prince grâce vous wana ba matisa lupanga Ngiringir papa ekoma na ba valeur ba 400 000. Mapango comme habiten papa Fati 5 mètres sur 20. Heureusement, nous avons 65 000. T'as la bétaine. Ça fait que 2 semaines que j'ai chanté mes ongles. Nazo ko sate papa Fati yo ye bakate papa Vandi. Qu'est-ce que j'ai hâte là je commence à faire c'est pas je vais en un mieux rempli de photographes des sacrés genre na kosite bino ba na kosi parce que so mabanda kuna Congo te. Ovandi wana ozala ndekono tina ndekono aïe nazala besoin na yeba mapango à Congo et comme combien kende boke tuna kende bazoteka 5 mètres lelo komi mutasoteka ndaku kutu te papa Fati azoteka lupangu te ndaku a 2 chambres salon donc ozotala lupangu ngo dongi 10 mètres sur 5 tuna 80 000 papa Fati. Parce que wana eza l'État ou eza population ou eza dollar. Papa Fati tozo yeba suma kama mboko te. Fufu kutu kolobate. Mutu no mutu kama teka biloko na prix na ye. Papa na pouvoir na yo papa pose à l'euro au récit. 26 la bisoka armée dollar ekita okozwa ba bisou. Toko prier pour na yo mangenge luzizi la paix okokoma na oba benga ka protection no ya yo moko za la solide. Batu wana je papa na pembeno papa pousa ba musika. Sala armée zo ba kuluna ba koma pembeno. Olati si bango ba kuluna ba ke formation militaire ba oba bomaka wana ba ke formation militaire o $500 ozo poche bango papa oza na armée lokola Mobutu. Mobutu azali na bato mitu ekatana. Bilonga ba garde corps batikala komona ngote. Baza toujours hotelema bango azaka toujours camouflé. Ba rotika koyeba bango te. Mobana kota kabinza bufanda kana mobana kimsala kisoda ye bakate. Pour nini boy papa? Papa Fati. Foutela biso ba soda. Ngala senge loko mususu te. Soko lobi ke olingino bitumba te na ba Rwandais. Tala ba Rwandais ba komi fier na ba soda na bango. Video mozori ezo yenga wana ba komi fier balatisi bango bilamba na basako doa minene bacheli bango bantene bazotambola wana ba obetela bango maboko tosana bitumbele na biso tosana batu na biso tosana batu na biso et puta biso ba ya nyuso ba koma mabende papa Fati
ba quartier nyonso yebaki tozaka na bayanke bakoma komema mabene na bapotopoto bavimba nzoto tala mibala kitoko papa libumu pla okozwa penza basoda ya mbinga lokwa ya Allemagne tala mobile 1m80 pake penza ebi déjà via ya libende laisse sumbuma obeti sumbuma olakisi mwa mbuma mwa 500 na plus ba prime oyo kotongela bango na kinkole wana papa bazambe eza tonga bandako ba militaire bakoti oko réussir papa trobetelo maboko ba militaire ba futela bandako na cher exemple nga beauté divine na ke kasavubu na ke bumbu na somi lupang na bimisi policier na ndako na bimisi soldat na ndako otenda kuna nga na lingiso te papa bima na sa ba travaux policier ye wana abimina ba éponge mikie na banzung ana place a kolala la te akokende wapi $80 akoma kolala na bureau moi ça songe chez les parents arozana motivation ya kokende bitumba te papa te il faut baza na ba base biso to kola ka to ebaka ke kan kokolo bandali wana nyonso même obomoni commune ni lemba si bomona ka bandali lemba mwanda mama tete ba bandako na bango ekokana mangeza ka bandako ba soldat ba ka militaire ba pesa ka nde ba soldat si boye ba histoire Congo te bandali wana ezaki bandako ba soldat nyonso obomona ngo kokana tozana bazamba bektar papa tongela bango bandako côté aéroport kuna bosali ba wenza minene côté aéroport o tchétché bango papa Fachi o moni ko sesa nuku banzela te parce que banzela e ko lia o bané banda nan kuna bavana no basa na possibilité ya bien tangu déjà ba soda ba olia mbo nyoso mutu nyoso kutoko linga sana akomane soldat moi 500 zoleka o mona même salité to diminango et ça ba bloko musu salité ko diminer sauce comme facile babiso pe moi 500 na moi na ke na lia na 500 na kufana na Congo retraite za na moi 500 na eko aider na ye wana na sali potager na nga bilanga bazambe za papa to sali bilanga ba mama bobima parce que mama moi 500 na ye bilanga papa Fachi même matembele tolo na lisusu te papa soko zo yebate to za suna makasi te énergie ezate to za na biloko kolone la te fleuve na biso papa Fachi nakata fleuve bambisi musuba komo kufa bakomi bakoko toza na potone tinga na lela kana nga pêche papa Fachi soki lelo bolobi na nga bon safa beauté divine yo lobi ke to kolesa Congo parce que batamboka mingo zo mona bato bana ba mboka bana ba province papa Fachi ozu ba mitu baba ni na pêche ocheli bango aliera déjà bien obakiseli bango biso na Kinshasa nzala temele kia gogo oluke biso ni na pêche papa oyebi banzela mai ba makoti pokweza fleuve wana ka côté ya Kintsuka ebimisaka ta bambisi mususu okangi mbisi na mandefu papa Fachi ngana mona ngo na za mwana kin kota bato baza côté ya ba pompage wana se bozo bima kota se bateka mbisi boy ota mbisa munene boy mama pesa mutako soma mbisi te bambisi ekufela bango siko so otani na mbisi na bimi pour se couper et comme libre et bon bakufi kuna bakomi bakoko bakufi papa ce bosomba ya sikate boye bamboko tozana ngobiso ngana na breton papa Fachi navana na mboka navani na pays ya ba breton mbisi biso ndie bata breton to simbi awa mbisi papa beton papa nanga Fachi ozi ba groupe ya bato net bozolunga bakulu na wana soki bakokima na poto biso déjà toza oluki groupe ya bato mobe tosangisi ata 100 personnes to koti formation que délégation to ye papa toza deya na mikanda koluka noko tute midi 14h osali ba nini ya minene ba entrepôt ya minene pona to kotiaka bambisi okomona bokenda Sénégal te mindele bakoma ekokeyi bambisi na Sénégal tala kaka l'état na bango pêchate bango mo ba pêchaka le seul pays nambi seza pasi nzaba pesi so richesse ebele papa Fachi lelo ba chinois bakoma koteka bantilampia tant na tali ba vidéo na simbi mutu est-ce que biloko kolia liso papa ba piye biso na biloko kolia papa Fachi papa
na biloko kolia ba chinois bakomi ko pier biso ba talaka ntilampia mbisa ba chinois balingaka ba bike ya ba Congo kuneza bio bakomi ko yiba biso ba mbisi ekendaka Chine ba conteneur a biloko kolia ezo uta na Congo tozo bima bazoba papa Fachi na kolia na biso mbiso nzamba pamboli biso na kata mai na biso papa ba chinois wana nyonso ceux qui ye papa Fachi to bengani bango tozi biloko na biso ba société on a bango basali papa mbisi wana ezokende wapi nga nakola papa Fachi na lupangu nyonso to bana bokola basoso mwa ntaba kozanga te mwa soso akozala te plus milu na bapangu nyonso Kongo tozalaki na mwa soso mwa milu mwa ntaba mwa o babengaka nini mabata mais lelo kende bana o bazobota na Kongo bayebi mabata kutu te awomona libata wapi na keki na mona tali bata te nazo sa mino vérité biso tokola matembe to no somba ngote bozo futela oyepa ko lupa matembe la 5 sabobuka na bino okobuka bilanga mo mtavanda otalobu mais lelo ne liboka matembe le koma cher makamso to ba président de la république papa pona pasi mbongo ezate soki mbongo eza Kongo na to kozanga biloko kolia te papa salaire malongo ezate papa Fachi kanga na be église na bosanaki bakisela ba salaire ba soldat na biso mbongo okangi na be église ngape na priaka mais be église afo eza mingi kanga be église au mona ba maman wani nyonso ba jeune fille akenda kolala veille de prière butu mangengenge bakoya armée pona lukambonga voyage okangi na likolo ba église wana nyonso ekangani prier na ndako nzamba koyoka yo salaire ba soda $500 boningi bokende formation olukel bango payo bakomata avion po balongola posa avion bake bazwi formation ba o barobima ba généraux ba pesi bango ba pété na mboka balakisi bango bakisi bango mwa salaire dollar kiti papa ko réussir kolanda batu wana te baza tout autour na yo soko pesi bango ba idée na biso bazozwa maintenant ba ko talisa yango ozo ba ndinga ko bandela te il y a des choses papa soko travailler na batu musu dans les distances pour basi mamboka travailler bana biso mususu ba informatique makasi papa ngabu nazana mutu moko papa soki bolinga ko sala ka kuna ayebe informatique na yebisi bino soka linga informer batakola kisa batu nenge nini boko yiko bimisa ni na bino moko boye ok mutako kota te ba protéger ngo bo sala sobe ba carte d'identité c'est bon, tu peux carte d'identité, on a ba test lingala papa sala. Oh naza muswai na uta soki wapi. Le bela biso lingala na swai papa no nani. To yeba ba matière, tata nyoso mama nyoso. On a botama na kisasa na papa na place botama te mi lukela déjà identité. Ozine tizo baloko anga ofandi siye na ngiringiri yoza mwana ngiringiri obota motanga mwana ngiringiri mabele mame mabele mame ko hydro ba comment batonga ona neni oyebi date batonga ko hydro te ozodat identité te kende ko yekola monument ya musée akufa na date nini il faut to yeba mo ba matière wana ba otanga sabana na classe oh déjà bano ba botami donc makambozi bele papa wana ko tutu na mupanzi on s'en fout ce to sangana na ba bomi mais biso to boma bango koleka pona ebi makamba goma ezala la kime kokota mais silité to kola la kate ba pema likolo ba panzi za biso ka likolo pona goma non papa Fachi matiza ba soda ba salaire na baba comme na 500 basa la formation militaire toke ko cha ata 10 bases au moins 10 bases président militaire na Goma. Ça veut dire ma frontière tout. To tcha ba base militaire mindu ke tala bango kabu. Oui, to ana droit obeta te mais total ici bino. Il suffit to ça la clôture et ça ils sont 1000 ans ya kotonga. To ça li clôture et ça li biso 1000 ans. Parce que to ça na droit kotonga Congo.
wana boloba te ke toza na droit te mpona mindele toza na droit za mboka na biso toza mpe na droit kokanga bafrontière na biso so tolingi parce que oza na pouvoir chef de l'état yekola bana oyo bazwaka ba 500 otongeli bango babase kuna même côté volke bimaka wana batalaka kaka ndenge ni volke koya ndenge nini totie mpenza babase tout autour ya ceinture mobimba même bakongo ezosenga base côté ya Angola totie kuna côté totie frontière na biso afo kota eza lokola baradar caméra ezozwa yo péage ekoti oui photo kota ba péage na ba frontière na biso nyonso oui oye bezo kota douane aye fongola coffre totali bembwa okoti tango okoti to komi matriki bokoti boy papa eze loko moko tokosala ngo eza facile ya babula bezo sikela ngaka na kitawat est-ce que papa Fachi vidéo ko comme pas na yebité parce que netinga papa Fachi na muta matolo te na linga mbonga Congo te omoni mbonga na biso Congo eza kwa mbonga lupango ya famille soko si mbonga Congo koti commerce no okokweya yango moni ngai bote divine muta taka benga mbonga Congo na 500 na mbonga na nga banki te na koti sakango te mabele na biso za mabele ba koko eza kwa lupanga famille se bateki lupanga famille ba peso mbongo sala commerce ya ba ko escroquer na mkolo moko mbongo ekei mutu nyonso ebi kozolia mbongo Kongo ya magui okoke na mbongo ane pa ite exemple ka Mobutu mbongo Kongo eza kwa mabele moko eza lupanga famille ngada na vanda na sala penza konsa na bula pe ya mabela Kongo na bula ngona na lupanga na biso moto teka na Prince Kasavu na vanda na no bule Kongo non mabela ngatanga moso na sombi lupanga so na teki enfona somba lupanga est-ce que boyebi mbongo na biso ndengeza mutu nyonso za na poto okosomba lupanga na Kongo yaya oteki awa somba awa kosala erreur te na sala commerce tout na lupango ekei mbongo na biso ya Kongo esomba ka mabele ya Kongo mbongo na biso ya Kongo soko sala commerce il faut okabolo sombi oteki lupango osombi mabele mbongo mso ko sala commerce wane ko tenir mais soko sala erreur nateka lupango natina mwana poto ebela ba sans papier ba beti ba 15 ba 20 ans bayana mapango mbongo mapango mbonga Kongo ya kwa mapanga mbonga famille eza mbonga ta usana pouvoir papa Fachi okoliango na kimia te okoya na poto mindele bakangi yo baliango okozana kisasa biloko no epoli biso mboka oko bozuna yo deso mona mira lupango ezopola lupango na yo osomba me poli na mona na ndako ya Mobutu bokene na Guadeloupe boketa ndako ya Mobutu ndako epola eza mabele oyo mabele wana basakanela yango te ata bato bana gouvernement bali ya mbonga Kongo bazozo ka singa baokanga na kingo omo bazomi liembika bakozalaka ne loko te yango moni ebele ya ba mouvance to yebi bana baona potwa musu bakoma mitu ebeba baza ebele mitu na bango ebeba yokutu mwana mama na yokutu azakine eloko te oye poto moi viens et mon animé bango majorité tala bango bakoma kolala na bango papa Fachi oko risquer peut-être que pouvoir esiloye moi nona o baboti moi no o bakoma olala na moi no o mona ndake vie na bango eza mabe parce que mbongo a Congo eza mbongo bilaka folia maboko no za la pembe soki ka okotisi magui muke kaka mbongo a Congo yango moko réclamaka ezaka pona bino ba mbongo bolia na gouvernement te même babiso to na ba mapango na Congo pareil hein. Soki botali penza bosali constant mapango a Congo mabele wana bomona keza mabele mo rezo senga ezo réclamer que botika magui po bo sepela na ba richesse na bino ça sert à rien parce que ngai mabele na bino na kolia kaka o bino bozo zwa boko dinda soko lienga na ndenga bien na ndenga honnêteté na ko fongwelo olenga na ndenga mabe na ko dindisa bino boko kita yango na bi papa Fachi pouvoir noza ozade na singa na kingo zalande héros bana na yo batika la to respectera bango timba vie timba mutako sote
na beto penza profond nazo beto ba profond lela ta okomi milliardaire na Congo ozanga kobima ozaka na Congo mona be na biso ozaka na Congo soko kufi bomoni congolais a prête ko ke piende kune soko okufi lelo kufi ba fachi ba bieno wana ba baluki na bango yo autant que ça n'a pouvoir papa ko lukano midi à 14h to sengika armée oyoke bato ba libanda Macron tanga otala ke ni le 30 juin na bango kasi pouvoir Mobutu ba no bangela Mobutu yangwana ba marche na bisto no sala ba défilé wa to no sala le 30 juin omoni bataille balubi même Kabila père tia kota na kisasa pona batrega Kabila Mobutu azasu na sentir te ba généraux ne bakimaki achaki ne ni nase akiti se ina parce que comme na suke loko nyonso sukara nango yango moni Kabila kota azwa pouvoir na bopete asala guerre penza na ndenge moko penza soki ya ndenge nini te kisasa toyebi tozali na kisasa toyebi tozali na kisasa toyebi bana chango ne babunda bana chango tolamuka biso nyonso na butu tobeta gaga mulili tozo ba biso nyonso toza bana mike me tozo yeba tozo tuta fufu la siko place biso bomona ka mutu na biso za kodoka yangwana tobanga na biso makila te ozo mona penzo zo ke na bandali wana bibembelali o sote penza bibembe to sote bango bwe to sote mona mki mutakufie to sota baye bateke ba servoir bana ezobeba tozo mona